Aye lisusu mwasi oyo nzambe atelemisa, mwasi oyo nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende mama Esther Malela Londi, mama Sanjou, la femme de foi, la femme de feu, la femme remplie par l'onction divine. Ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana nzambe nano basimbi lipamboli na bango na maboko te, ba démon baza na problème. Yoka bien, mokolo eza kaka moko, mokolo munene pona vina yo, dati pe eza kaka moko. Mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale, le seul et l'unique journée prophétique. Yoka église Jésus Réponse et bongisi mukolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière, journée de délivrance et de guérison miracle. Teme tope suka na mama likambo yango ezali yambala oyo na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi yambala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na mama Esther Malela Londi, mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa ba aveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya nzambe ya mama Esther. Ba kontina nyonso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyonso bapesa ba témoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêt Tibang, référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na musako na nzambe pe ozui solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya mama Esther Malela Londi apambola bino. Heureuse de vous savoir très nombreux de vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez depuis vos maisons et tout. Pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, c'est l'émission Je suis femme. C'est une émission qui reçoit pour vous des femmes politiciennes, des femmes musiciennes, des actrices, des femmes pasteurs, etc. Et aujourd'hui, je reçois pour vous, maman, pasteur Esther Malela Londi. Elle est pasteur et prophétesse des nations et pasteur aussi de l'église Jésus Réponse, village des Fours. Avec maman, nous allons développer un sujet très important pour vous, mesdames et messieurs, le sujet qui est la place de la femme dans la société moderne. Voilà. Heureuse de vous recevoir, maman. Bonsoir. Bonsoir. Maman, je signale que l'émission est bilingue. Sur ce, on va évoluer avec les français et les lingala. Prière de nous comprendre, s'il vous plaît. Et maman, s'il vous plaît, vous qui pour talisabiso moi moké, sur ce que c'est la femme selon la Bible, ce qui Bible le vraiment nini na où est dit moi aussi. Merci Zamba Pambola yo, Pambola pe ba ndeko nyonso bazolanda biso. Na banzi likamba mwasi elobama mingi surtout na mambo etali molimo to na kati ya société. Mais mwasi aza lokola mutu nyonso. Je crois que ce que otali nzambe tozongi na Genèse tango nzamba akeli mobali asali mokili akeli motu mutu wana ezaki mobali mais na sima nzambe atali ke eloko moko ezozanga ayi kolalisa mobali pongi azwi moko ya mopanzi asali nango mwasi et présence ya mwasi tango mobali alamuki nzambe amona yeke ekokisi esengo kati na motu même na kati ya mokili ezaki esengo. Donc ngana loba mwasi aza pensée ya nzambe. Donc eloko mibale oyo wuti na makanisi ya nzambe po ekokisa oyo ezalaki te. Donc mwasi aza vraiment na valeur makasi na se na moi surtout ke na makambo molimo omona ke nzambe alingai kobikisa mokili ndenge Jean
chapitre 3 na verset 16 eza koloba apesaki mwana na ye na likinda na motu nyonso akondimela ye azwa bomoi. Mais nzambe ntango akanisi kotinda Yesu na se mpo aya kosauve bato bito biso bato nyonso mokili na ye abanzaki te ke atinda Yesu abotama na nzete akendeki kopona mwasi ozomona aponaki mwasi mpo libombami oyo eyi kosauve mokili mobimba ebima na libumu ya nani ya mwasi. Donc mwasi aza eloko ya motuya makasi o nano nzambe moko apesi valeur utani ebandeli e nabandi ke eloko na koloba mwasi aza motuya pe aza na ntina ya komona na pe koyokana na kati ya société na mokili na biso. Merci beaucoup maman, vraiment très belle réponse. Et belé bazozila pe koyeba est-ce que selon des Bible le Bible on moi c'est très important, ça être encore très cher aussi et nandenge société na biso ezo vivre actuellement est-ce que moi si ça peut na possibilité ya ko impacter selon de toujours vivre présentement. Ah oui, pourquoi pas, parce que tout le monde a déjà les lots basi au total même na niveau ya politique basi basali hein nazomona ndeni baza ko luka mwasi aza na place même na kati ya église lelo même bandeko na biso balobaka mwasi ate ya kate na ebité basala berre parce que basi bazoyemba fo basi batema bayemba basi bazoteya basi bazosala musala lelo to mona même ba chauffeur na ba mécanicien na mona mwasi akoti na mutuka azobongisa mutuka donc ba receveur voilà même ba to bazokomba moto ozomona ke mwasi pa donc mwasi aza kosala nyonso pe lelo na ebité so bakotelemela mwasi soko kena makambo molimo lelo babiso oyo mibali batelemi nga na telemi omoni ke ba stade tondi esanzi donc c'est ça bato baloki ba mona nani eza nini mais mwana mwasi voilà c'est très important oyo eningisi partout donc eza na makambo otolo bebele belete mwasi aza mutuya aza vraiment na tina o ozomona ke lelo hein to ningisi mokili to bouger nini wana mwasi voilà donc eza kutuma mbo baloba ya kosamba te donc c'est ça ça se voit la Bible les autres prouver que non moi ça qui impacter moi ça ko sala makamba minene comme maman aussi koloba et maman pour chuter dans la pose juste au sunga pe bandeko parce qu'il y a plein de femmes bazo bamiye baraté baza na valeur wana otangeli biso wana ebele bazo reconnaître amuté na kati na bango alors moi toli mukie na mo ba idée mukie ko sunga bandeko o bazo bamiye bakatazo e ba place na été na société moko banga mo ba frustre et tout kusunga ba na mo ba idée comment ba ko sala pe pona ba longa na ba inquiétude bazala nango wana et tout na ba vivre pendenge ba conseil aussi. Merci na kolobena na basi oyo bazana mambo molimo parce que lelo na ba église ceux qui osana likabo wana okolinga te ba bloquer to ba étouffer yo parce que ça na basi msu bazu appel mais à cause ya ba église na bango oyo eza na makambo yao mwasi akoteya te mwasi akosala bote babloke baétouffe ye mo pa mitiki bakangai ok ozala na problème epa nzambe epa ya nzambe mwasi na mobali bazala te église babengi yango ezali mwasi ya yesu kuna basi na mibali bazima babengi eloko moko c'est que biso nyonso tozali mpona koservir seigneur molimo santo ana sexe te eyebani te ke aza mwana mobali a mwana mwasi nzambe akitina ba oyo alingi kosalela donc soki ayepa na yo bima monana kende liboso salela nzambe na mokili na biso na kati ya société bana basi ebele surtout biso na mboka na biso po tozi pe ngolu ya kotambola bamboka misusu ozomona ke basi basala makambo ya minene mwasi aza na makoki awo bato bayebi kaka avandeli kaka asa kindumba avandeli kaka kotonga avandeli kaka kabela nga sunganga mais ozoko kosala eloko te mpona yo moko na ya mokolo mosusu na utaka mboka moko ya libanda na ye nasangisi bana basi ya église nalobi oh ekozala mpe nano ozotanga ozosala obali nano te ekoloba te ke omibomo koma lokola eloko mosusu ya ndeni okoki mpe komisalisa yo moko na mayele nzambe apesi yo ozwi mpe valeur okozala mpe na ndako ya kitoko okozala mpe na mutuka ya kindumba te ya bakisi te me ya mayele ka nzambe apesi yo oluki parce que bana basi ebele mona mitiki ka ndenge wana mosusu mpe atangi aza na diplôme abwaka ngo ekende na bafufu eyeba na kutu mpona ye mona naza mwana mwasi na sani non oza capable oza mpe na bacapacité na kati no ya kosala quelque chose
oyo ekopesa na yo moko valeur pe esungi pe libota na yo Vraiment. eza te lelo tobandela kaka nde namona na poto surtout batata na biso ya awa omona ye akosalisa mwasi ete donc mwasi fo miboma kaka miboma sikoyo na poto mobali asalaka mwasi asala nini asalaka donc mutu tu azosala part nasenga bana basi na biso balandanga kati na yo oza na quelque chose oyo nzambe atie okomitika te ozalaka nsima bato okomitika te ozelaka mibali ya bato mpo mobali ya moto akokende na ye kaka ta osali ndenge nini epi eza baperte ya vie okoki komitelemisa yo moko omisungi okomi kosala ta quelque chose oyebi okanga suki ti likabu mpe ya suki ekosala mpe sauve yo ndenge wana okoyokolaka kota kotonga bilamba okoluka ta koteka mpo mipesaka valeur oyebi moto oyo amilukelaka na moto azela poche ya moto azelaka za moto akokufa mais moto amilukelaka moto abomo pourquoi parce que okosala oyo olingi parce que eza ya yo moko ya na kati ya poche na yo mais soki ozelaka epa bato okufa nzala mpo okoyoka soni nazosenga bino botelema mwasi aza na ntina na société pe aza na bavaleur ebele oyo nzambe atia kati na ye aza na bakapasité ebele yo telema kaka mifongola landa nzela omoni ke toso ya makambo molimo kende likabuno esala soki eza classe tanga lisusu meme ata ozalaki na retard yokola ata mo eloko mo ekoki kofacilité na vie mpo omona na miso ya bato soki eza likabu moko nzambe atie kati na yo tombola likabu na yo do tomona na basi bosala misala koma ata chauffeur alleluya donc mwasi aza motu monene na basi boyebi mama 100 jours na mokili oyo bato mosusu baloba na simba bakisi ke kisi yango eza wapi eza nde na telemisa mayele na nga naluka nzambe na badimension ya biseigneur nga mpe funa monana nga naloba naza mwana mboka nauta mboka naya Kinshasa koya nga nabotami na kini te nanga mpe kinoise te mais naye na double bakinoise nakeba Europe nakeba Amérique nakeba partout nayebani mpe na Kinshasa omoni ntango nga naye na banosala bémission bajournaliste bazoloba mama osala émission mpe français te anglais te lingala mais ndenge bato bazolinga yo vraiment omoni donc nga so nasala émission monake bato bazolanda mais naloba mpe lingala yango mpe me bien te donc mais ozosenti que tellement na mipesi na oyo nzambe atie kati na nga voilà il faut na kobanda komipesa na tout d'abord faut mipesa ndenge oza boye ondimi likabu na yo nzambe akotia o maboko omoni oluki mama sange tosala émission tosala émission parce que oyaki olobi tofo nayamba mama e oyambi nga mpe ko donc il faut kosalela eloko oyo ezomata yo oyo ekopesa mpe valeur na yo moko nde eloko ezozanga bana basi na biso ya Congo naloba nano ya bakoto mosusu me ya Congo na Congo d'abord po kote mosusu omona bato basi batelema omona mwasi azokata bilanga mwasi akenda ya mosala na poto oyo bomona bana basi na poto omona bakenda ya mosala akola ata 4 heures ti mpo ake mosala meme na mairie komo basala ya misala kuna ezaka ya badebu azotravaille banda ntongo nzoke kosala mosala na ye bazofuta ye mais yo oza kaka ovandi noka bongo mitikika ndenge wana ekomi kaka balokaki nga o bakangaki nga te vraiment na émission na ye natelemisa mwasi oza na bacapacité wana quelque chose ya bien on seigneur atie kati na yo wa mpe na don na yo oza mpe na modèle na yo don oyo oza nango kati na yo esengeli eganga lamusango telema mona mosika nga alobaka élargir ta vision nayebisaka basi bongo mona mosika banda ko élargir vision na yo memango omona penzo bino nga pe funa koma wana nga pe funa koma lokola kuna nga pe funa sala eloko pe boye tona posa ba député ba basi ba ministre soutenir bino bokende ba bino mama bona na poster toko tia maboko donc botelema parce que vous en a makoki oyo nzambe atakati na bino ngalo ba mwasi aza penser ya nzambe ana ba valeur ebele donc mwasi aza eloko kosimba te parce que yende nzambe lekai na zela na ye abotisi mokili mobimba po ebika na eloko nzambe atakati na mwasi donc mwasi aza mutu ya mingi voilà. Merci beaucoup maman c'est vraiment moi temps pour nous conseiller biso basi vraiment tout élément tout baisser le bras tout ça ndeka maman le bisa vraiment conseil encore très important à ne pas jeter vraiment à les prendre vraiment au sérieux. Et maman s'il vous plaît dans église na bino vous avez na département moko boye oyo ils ont réuni ba femmes vous avez l'activité ya ba femmes na kati église ya Jésus réponse. Vraiment ezangaka te comme na utikoloba ke na lança message moko ya mwasi nyonso atelema a élargir vision na ye voilà donc tozana pona ko lakisa surtout na basi na biso a on a lakisa bango makasi. Maman pardon kombo ya département ngo ekoza ba ko ba benga on a kombo nini? Élargir ta vision. Élargir ta vision. Voilà.
eza eloko na pesa na bana basi nyonso ba maman kolakisa bango kozala teka ozelika atatandi aya nango po yo olamba olia to bana basi bovandela kindumba moyibi no makambo mabe te lelo bana basi ebele na kati ya ministère na biso Jésus réponse baza bana basi omonaki akoka déjà aza moke mais ayebi kozala mwa compte en banque na ye nalakisa bango akozala pe oza na posa $300 pe apesi oza pe na posa même ya $10,000 bazali bapesaka mais bazaki na ba vie ya pasi ba vie assez mais tellement na pesa na enseignant bango na lamusa bango bakoma na ba moyen mona pe aza pe na voiture na ye akoza pas okende classe ozo mona pe ke aza pe na moyen kolesa famille na bango na ndenga mabete mais na mayele kaka saleli akomi na moyen pas komi pe na valeur bato bazo respecter parce que au mona ke muto yo ba respecter muto tant ba mono ko oza pe na ba valeur oui physiquement donc vraiment na ba enseignement ya Jésus réponse to telemisi bana basi ebele na ba mama ebele oyo muso azaika akufaka na souci alelaka mobali azuinga bambanda ngaye mais luka nzambe donc awa vraiment ezali ba ndeko bakobenga biso bakoya na église Jésus réponse eza na Bundi 88 bandal bisengo ngamoko na yambaka chaque mardi de 9h à 18h. Déjà mukulu na sala eza réception prophétique na yamba mutu nyonso na koyoka bino na kolandela. Donc ba maman bozo landa biso ba jeune fille surtout bilenge na biso ya bana basi lelo diable azomi mabino na mopepe boko ta ba nganga os boko ba maboma na balabala surtout bana basi pe bolingi makambo surtout ya bino na télévision mona yanga bifuna kuma kosa niveau aboy ngafuna leka boy tango sokozo linga bongo na maele lisusu te na bunzambe lisusu te ale diable amemiyo bamsu ba kufuna bambasu bamusu bazo ba maladie ozo mona ke mabe ezo ya tellement ebele na bilenge na biso e mona leka mona ba beli maboma na balabala mona ke muta uchobela liboma sika nyoso lo mona po ifuna zo tata moko boy ifuna ko sala boy abazo ko tabanzela moni OK eza bongo te oza mwana mwasi oza na ba capacité na yo nzamba besio wa pe na ba don na yo nzamba tie kati na yo oza pe na moyen ya komona na pe soki baninga ba mona na pourquoi pas yo ngana prière pour na bino mabale eza ya bino na kenda mboka moko kwa to silisa na kenda mboka moko na kuti bana basi basa kinduma makasi na tunaki pourquoi boy ba bien mama tika basi baleke bele mibali mukenga bi kalikilo na pesi bino nzambe nenga keli muku akaka moko ebima na mobali moko esala mwasi moko comment basi bako mebele mibali bako mamuke non kondima babenga yo oza etula te kono bapete kokufa bon sang bala yeba ke mobali ya vie na yo aza yo ndozo micha na kati ya ba manèvre donc luka nzambe oko récupérer part o eza ya yo na banzi bana basi bayoki ya ko luka mama to kosambela bomona na bali sa bana basi belé parce que ba comprendre ki ba yaki ko luka mama ya liboso baleki na ba délivrance bizama makambo eza spirituel ezoluka o passer na délivrance obima na ba envoûtement biloko ba kotsa yo et comment kochelo molili et tant to ko prier makambo se kongenga ya on azo bengisa pe bato parce que église Jésus réponse tous na milulu moko chaque fin de l'année lokola tous na mois ya décembre oyo déjà mercredi le 21 décembre elenge ya mwasi ozolandanga mama ozolandanga na makambo tu ekoza le peser yo elekela yo yaka to sambela na yo elongo okopesa nga raison et nzambe nanga akobikisa yo telobi na thème ya mukolo wana ezali ke yambala oyo cette fois-ci na kosimba lipamboli nanga de lipamboli oyo yambala oyo ekoleko jamais et na ko profiter quand même na makambo etali mwasi na bengisa bana basi ya ville ya Kinshasa ba mama boya ebeleza na même pour za ville bokatsa bandu do ba Congo boyepe bo sambeli na mama malela londi oya bino omona ndenge nini miracle kolanda yo comment okozwa pe ba valeur no wana elamuka nzambe a restaurer makambo na yo donc voilà yaya merci beaucoup maman vraiment ça qui très clair maman le bien en tout cas to luka ko ça quelque chose que vendre dans ndako so za na coach mon côté pour encadrer yo pour na makambo etali vie maman malela est là pouvez juste ko contacter ou bien kuya na église concernant makambo za na mon avis maman malela ko aider yo na ba conseil ko orienter yo pour que ozala un jour pe moi c'est ya malunga na société maman no ki olobeli activité à les 21 mais olobengo moi likolo ko expliquer clairement parce que na occupé RT na koko ya na 18h na kuti esili donc s'il y a possibilité expliquer biso un peu clair na heure adresse bien à comprendre bientôt éclaircir mon qui concernant activité à les 21 mais tozan à 21 jours de prière 21 jours de prière on est concerné pe yo mutozo talanga bien aimé na bi ko nyokwa mingi na bi ke so bani likambu toujours rataka kaka soko bando ko manona suka te mais na bi so ke yaka na ntama malela lonti oyo
ana besoin na yo moni mapamboli oyo rata mais tout oyo okorate yango te kosala mapamboli na maboko na bengi yo bien aimé yaka to luka nzambe po nzambe balukaka ye bien aimé nabi ke zo lekela yo mais biso tozala ta moto tizaka awa oyo lekeli moto lekeli nzambe te yango na bengi yo na 21 jours oyo yaka kosimba oyo yo orata yaka kosimba oyo yo orata na betisi te na phrase tala 2023 okota ngo elongo na nzambe oza ba promesse ebele rata mais soki orevi na biso na 21 jours tala tour ekorate te kosimba lipamboli na yo bien aimé tala toza na bundi 88 na bandal Bisengo bien aimé nazo préciser bien pour l'adresse toza na bandal Bisengo avenue Bundi numéro 88 kozanga te bien aimé nzamba za na posa na yo bongo clôture na biso et kozala mercredi le 21 bien aimé biso nyonso tolo na se de 10h à 18h bien aimé one place tozo kanga na esengo mpo nayebi ke yo ozo rejoindre biso yo ozoya mpo elongo na nzamba maleli alondi torate te oyo erata biso toro oyo tokosimba ata noko aloba koko aloba mama leki aloba tala ya toro oyo yo okorate te. Parce qu'ils sont vraiment intéressants. Merci beaucoup. Le 21 décembre, mercredi, Mukoloka Kamoko, il y a délivrance, il y a guérison miracle, Ekobanda, Nangonga, il y a 10h kino, 18h. Donc, il y a Moulaï parce que cette journée, il y a prière. Otoko bele la Yesu akota likambo ya moko na moko kande boyebike nzambe ya mama malela londi akota kama kambo bato. Donc mukolo mercredi déjà kalaté mercredi le 21 décembre oyo tokozala biso nyonso awa na bandal adresse na biso tozwa mina commune ya Bandalungwa avenue Bundi 88 arrêt Chibangu quartier Bisengo. Donc soko mika arrêt Chibangu en face ya kin marché au mona ka pano mama ezawa na bozota la bomo na pano eza place akobunga te na fongoli kama boko nazo zela yo. Donc poya epelé surtout ba mama nazo na ba bilenge basi o bolanda comme to chulo bila makambo moi si en tout cas boya retard eza na ngoti na trota eza te liboso ya nzambe na biso za capable soit ça na tongo ta ça na pokwa soit ça na pokwa ta ça na tongo mercredi le 21 eza mukolo na yo yaka quel que soit niveau ya problème na yo oyo eza kotungiso oyo eumela oyo nyokola yo okozwa solution na lipondeli nanga et ceux qui peut balobi obala ate okomona ko prier pour na kobala mobali ya kosekwa oya yo mutu akosa ote koza etula bakosa kopesa mutu mutunzela te kotikela mutu ata minute mota alobaki oza etula jamais wana célibataire wana ngana boya kango parce que moi si nyonso aza na mobali ya vie na ye ndemo mobali nyonso aza na mwasi ya vie na ye donc ceux qui rataki lobi tout ekorate te ceux qui lobi esimbaki te tout ekosimba moninga miyaka mercredi tika makambo nyonso eponi ekolo te lingomba te même osambela wapi yaka nanu osambela na mama o profiter kana prière nanu yanga nanu ceux qui avait simbi te meka nanu yanga po année sili mais kobungisa eliki ya te vraiment le 21 décembre mercredi yaka a toza na Bundi 88 na bandal Bisengo do yo simba kaka bandal avenue Bundi 88 okangika arrêt Chibangu eyeba ina mutu nyonso eya place akobunga même oyi Kinshasa a oza na congé outi na vacances et kozala malamu mingi numéro nanga téléphone eza 082 23 44 233 082 23 44 233 il y a pe numéro ya WhatsApp même numéro na PCA 82 23 44 233 donc okoko melanga na WhatsApp ekozala esengo mingi pour être okota pe na kati ya page na biso na priya kana bato ya Jésus réponse officielle donc kopi kokota na page wana ekozala esengo mingi bana nzambe ngana sala mbela ya mercredi le 21 décembre yaka lombango na bandal arrêt Chibangu tozala wana tokumisa Yesu okomona ndenge nzambe akosala malade ozana ngo eumeli ekosila ba microbe ekokeni célibat condamnation ba réclamation tout ekozala tomber parce que Jésus Christ a kotelema moto asuka asala kananga na nzela ya alliance oyo akota nanga musali na ye et yo pe tout oyo oko témoigner monene na nzambe oyo akota ka makambo ya batolobi ekomeli penga akoti pe likambo nanga na lingi mercredi o ratete oya lombangu awa na bandal na avenue Bundi 88 arrêt Chibangu en face ya kin marché en tout cas comme on a pendant maman 100 jours na cheka maboko nazo zela yo mukolo ya mercredi le 21 décembre de 10h à 18h bana tsango boya muwamba funa lukonga boya kozanga te bilenge basi ya Kinshasa Brazzaville Bandundu ba Congo Europe partout
Donc mercredi wana yaya yo pe kozanga te. D'accord, vraiment. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous tentons déjà vers la fin. Je peux dire nous chutons déjà, car nous sommes déjà arrivés à la fin. Comme maman venait de dire, il y a l'activité ici dans l'église de Jésus Réponse. En tout cas, ne manquez pas. Où que tu sois, le jour-là, Kobimate, Bouma ba rendez-vous nyonso, Bouma ba sortie nyonso, ou ya kosangana elongo na bandimi ya Jésus Réponse, et puis tu seras reçu, accueilli chaleureusement par pasteur Yemoko, maman prophétesse Malela Londi. Voilà, mesdames et messieurs, nous chutons déjà et je profite pour cette occasion pour conseiller toi, femme qui nous suit, et de ne pas baisser les bras. Cultive ce qu'on appelle la créativité. Je crois que chacun de nous a un don que Dieu a mis en lui. Il suffit juste de croire en toi et de croire aux capacités que Dieu a mis en toi. Je crois que tu peux faire quelque chose. Tu peux impacter. Tu peux devenir la femme que tu rêves. En tout cas, lèvons-nous. Ne baissez pas du bras. N'attendons pas seulement que papa puisse amener quelque chose. Toi également, ça l'effort. Ou ça la capé quelque chose pour que quelqu'un lobby la vie. Merci beaucoup. Je ne peux pas passer sans pour autant remercier notre Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons ici avec Maman Pasteur, qui a permis qu'on puisse se raconter bien qu'ils acquis. Moi, mais Nzambe a permettre en tout cas l'émission aye lisusu mwasi oyo Nzambe atelemisa mwasi oyo Nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende Maman Esther Malela Londi, Maman Sanjou, la femme de foi, la femme de feu, la femme remplie par l'onction divine. Ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana Nzambe naloba simbi lipamboli na bango na maboko te ba demo bazana problème. Yoka bien mokolo ezakaka mokolo munene pona vina yo dati pe ezakaka moko mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale, le seul et l'unique journée prophétique yoka église Jésus Réponse et bongisi mukolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière, journée de délivrance et de guérison miracle. Teme tobe suka na mama likambo yango ezali yambala oyo na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi yambala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge, boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na Maman Esther Malela Londi, Maman Sanjou. Bino moko boyebi ndenge Nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa, ba aveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya Nzambe ya Maman Esther. Ba kontina nyonso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune okopesa nga raison pe kotémoigner ndenge baninga nyonso bapesa ba témoignage na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêt bang référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya Maman Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na mosako na Nzambe pe ozwi solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya Maman Esther Malela Londi apambola bino.